Bonjour et bonsoir chers internautes, je suis Soleil Pouloulou, acteur des médias. Je suis très heureux de vous présenter le troisième numéro de notre émission Derrière ma caméra. Lelo Tozali Toyambi est un invité exceptionnel. Azali, fondateur, il y a groupe, il y a réflexion, où il y a Benjamin Kombo, il y a Kongalushwa, Naïe to Sololi, Masolo et Belé, ce qui concerne Mokili en général, et puis Mboka Congo. To Solola Kinaïe a Ebisibiso, Oyo Yabango, Mabongisi, on a Oyetali, double nationalité na Congo, et puis na Nungu Tozana Mikolo, il y a dialogue à Kokende, à Koumela, à Koyebela, Congo, est-ce que Congo occupé ou conflit politique, etc. De éviter Rolanda Bango tout à l'heure, mais avant tout, le portrait. Il est originaire de la République démocratique du Congo, résidant en France. Ancien basketteur et champion de France en fauteuil roulant. Fondateur de l'Association des paralysés d'Afrique, APAFrique en sigle. Très actif dans la recherche afin d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap et leur insertion dans le milieu professionnel. APAFrique conseille aussi aux organismes nationaux et internationaux de tenir compte des difficultés rencontrées par les personnes vivant avec un handicap dans leurs projets de société. APAFrique avait collaboré avec la FIFA pour faciliter l'accès aux personnes handicapées aux infrastructures sportives lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Monsieur Mampwanga Bouquet. Tu comment le document tracé biographie est-ce que c'est un roman ou bien tu Kosami tu te na moni vraiment eza ngai wana penza bokosami te soki eloko akobakisa kozala peut-être okobakisa na suka mpo na ngonga oyo toza vraiment wana ezali ngai. Alors bete biso nono masolo ya nani ya APAFrique oyo ozali nani fondateur nango ezali manini en fait ezali nini oyo ba auditeur na biso bako comprendre par rapport à ça. Bon na ndenge balobaka na lingala lingomba awa eza association naza na association moko ya caractère un peu international bato mosusu babenga ONG ezali normalement nasalaki yango mpona komeka koede bandeko oyo baza na pasi donc pasi bokono ya nzoto mpe kozala bokono na mutu donc soki nalobi nzoto eza mingi oyo babengaka personne vivant avec handicap et puis bamosusu bazali na pasi oyo nalobaka neti bapasi administrative kazana besoin asala eloko moko asala akende koluka bapapier aluka mosala asala boye nyonso wana ngai nabengaka yango paralysie nalobaka africain nyonso soki akomi na poto awa aza paralyse na eloko moko boye soit na nzoto soit na makanisi na ye yango wana nasalaki APAFrique nabengi yango association de paralysés d'Afrique parce que mon paralysé ezali bokono ya nzoto te ekozala bokono oya ozoyeba te mokanda bazwaka ndenge nini okosala entreprise ozana démarche moko kosala oza mwa mobulu ekangi yo biso tokoki kosalisa na APAFrique tokoki kosolola yo tolakisa yo mwa banzela. APAFrique esalaki les activités en collaboration avec institutions internationales, notamment tomoni na Billy Tolekisi ozalaki na Afrique du Sud na FIFA pour la kobongisa pe midulu wana ya football par rapport ya association APAFrique. Okoki mettre seulement les solos APAFrique na ndenge na yebi soki esalisaka pe bato nyonso na ba programme biso tokoki kosala programme moko meme eza nango etali mutu te mais toyebi ke programme oyo biso totia en place pour bato oyo catégorie ya bato baza na pasi bako bénéficier nango biso tolingaki to accompagner baorganisateur ya Coupe du Monde en Afrique du Sud pour ne pas prendre en compte les personnes handicapées sud-africaines na bao ba libanda tolingaki tozala neti ba conseil auprès ya président ya FIFA to yebisaka ye eloko nini tomoni okokosala na oyo okokosala te yango wana biso tomonaki ke tomona ye pe asepelaki na biso totravaillaki ensemble pendant 4 ans pour mettre en place accueil ya ba personnes handicapées na Coupe du Monde ya Afrique. Il faut quand même souligner que le système wana oyo bolisa qui en place les lois les a utilisé na ba milulu ebele eza na ma continuité moko suivi moko ezali na application nango na ba système oyo etamaki na place depuis 2009 FIFA na Coupe ya Confédération. Donc à chaque fois FIFA soki azo betisa Coupe du Monde une année avant betisa ka Coupe mo ba benga Confédération pour ça l'essaye
ata la ndenge nini coupe du monde ko passer ba demande nous sur biso to ça qui pour ba recommandation to senga qui na FIFA ti lelo en tout cas to senga qui 5 en tout cas 4 est applicable ti lelo ba applicable. Mais idée on a eu qui wapi pour yo mo repose là qui dans le hasard toujours sportif vous là qui ancien champion basketteur. Est-ce qu'il y a qui on a moment ou bien il y a qui tout à fait par hasard ou na aspiration ka ko na pour ça là nini après moni ap Afrique ezali na ko lobeza expérience nanga moko personnel na expérience collective ce qui na bengi expérience personnelle eza ba difficulté nga na zwa na vie et puis ba difficulté pe na mona na baninga mususu bazwa pe na vie tango na sangisi yango inspira ki ngai na lobi ba opportunité naza nango lelo awa eloko nini na ko partager na baninga tango naza ko beta basket fauteuil roulant na yeba tebele ba ko yeba ngo za ko beta basket mais na fauteuil roulant na mboka moko na France awa Mulhouse pe na Strasbourg tozalaki ko déplacer ko ça ba déplacement ya ba match ko mona ba olongwa Mulhouse bo beta na Lyon bo olongwa Lyon bo beta na Paris ba déplacement wana za ko za organisation moko lourd pour na tout déplacer mais ce qui aucun net voyage na nga moko personnel na famille na nga na train ou remarquer que voyage na nga na soutien ya baninga na ngai ya ba famille na ngai baza ko encadrer ngai mais ce que tali siko yo personne handicapé wazana soutien te azana baninga te zage un peu difficulté bon ngala za mingi na tendance ko loba mutu ye moka biloba rapona yete mutu malamu batu mususu ba loba pona ye e ko senga un jour mutu na batu na relaxo moi batu ebele oyo ba profiter na ba expérience ap Afrique nde ba ko pesa expérience mais ap Afrique sala maka na expérience nanga personnel ba pasi na ba avantage nga na joie et puis na ba passe na ba avantage oyo na ba désavantage na mona pa bato mususu na bi oyo pona yeza mwa mbeba mais ngane to za situation mo na ko pesa exemple moko concret oyo pesa po bato ba mona clair personne handicapé nyonso awa kala na France tant comme qui en France aux un problème par exemple ya kosomba ba beki ya kosala ba sapatu na yo bitu to benga ba prothèse borthèse ce que aux étrangers aux un droit et à sécurité sociale à en charge il faut qu'il na système ya bana classe ba kopesa yo bon ba to poto ya kala ba yebi okende na secours populaire ou bien na secours catholique bango ba reprendre en charge ba tinyo na école moko ba zio ba mesure ba sali mais ngai na mekaki ko tuna et pas ya ba konzina biso y équipe place nza ko beta na yipsi bango ngai lelo nazana besoin ba beki bozo tinda nga kuna mais yeso azana besoin beki akina na clinique azu ya bien pona nini ngana yeto zana même handicap pona nini ya za avantage ngai po za mwana mboka ngana za mupaya mais awa na bale tozo beta biso moko beso mi bale mwana mboka za mupaya zate président na biso Philippe si akufa za ki secrétaire d'état bato bavani na France awa na Mulhouse wana ba na Mulhouse mais na France mais président équipe wana vo biso akoma ki même secrétaire d'état na époque ya Mitterrand bato pe ba yebi comme on a Philippe akufa mais na yebi si que handicap azala congolais azala américain azala français bango nyonso bazala na même difficulté ce que besoin résoudre problème ya mutu X il faut payer à mutu Y ezala ndenge moko po bazala même difficulté alors bi idée wana za bien et plutôt ko sala ndenge nini ayi ko loba mais ce qui toza na association na lingomba moko to ko sala pression ba comprendre en compte c'est là où à Afrique et bandaki mais à Afrique pe salaki ça ba œuvre de charité des caritatifs de ba philanthropique en Afrique du Sud tout le monde qui au Kabola qui ba kit sportif na ba orphelin et puis soutien pour pesa kana ba handicapé oyo baza en Afrique du Sud pour la batonga biloko pour la mais pourquoi l'Afrique du Sud a savoir que yo allez originaire ya Congo pourquoi ça dit on a Congo question na za malamu mingi pona ko loba pourquoi na sali na Congo te na bima Congo mwa kala tant on a bimi mwa Congo kala na ye ko vana na poto na comme on était citoyen du monde donc on a m'identifié à mingi comme citoyen du monde mais aux à la citoyen du monde il faut y ou à quelque part aux à l'origine quelque part tant on a eu l'occasion de travailler na FIFA na travaillé pendant 4 ans de 2006 à 2010 na batu Afrique du Sud et ça libiso moi bokesento mesani moi mukeko mesana moko mesani mais tant on a zako kende wana tant on a zo sala makambi ya FIFA na zako tambola pe na place ba handicapé ba vanda kana moni bango pe ezaki ba situation moko passe mingi mais comme na ba programme ya App Afrique
apa Afrika zana ba programme sur comment accompagner ba personnes handicapées pour na gagner mbongo na bango moko le ba kende ko senga ka mbongo. Il faut que tozakana ba petit projet moko to pesa ka ba handicapé et comme ça à partir de projet wana ils ont généré bango moins revenu. Yangona na loba comme déjà nazo travailler na FIFA en Afrique du Sud, pourquoi pas profiter na moi au FIFA zo pesa ngai na longola moi ndamu na kabula na baninga baza na Afrique du Sud. Mais nazala toujours na tendance mo ya loba ye ce qui olingi o misali sana ou bien bo sali sana vaut mieux eloko zo pesa muninge uta pa ina bino moko ko lukate ke okende ko defa ko senga po ya ko pesa muninga yango na mona ki kuna ke ngana ye makambo ya bale bana babeta ka bale bazangi ba mayo bazobeta makolungulu na bi me pona nini ba handicapé ya Afrique du Sud ba tonga ba mayote et ba mayo wana ba pesa bana na bango oleko senga kana mokili yango na to sali projet wana good luck to all ilinga kolobake ba handicapé na Afrique du Sud moi mbongo na kozana moke na kosombela bango machine à coudre to sombi ba tisi ba tongi ba mayo et ba mayo wana ba pesi bana na bango kuna na Afrique du Sud. Est-ce que c'est que financement il y a un organisme lambda qui est capable de financer parce que c'est un projet quand même louable na rôle na ngai tan na sala ka ba première application na senga ka financement te mena zo ka ba bonus oyo par exemple FIFA petit biso moke to sali lango ka aide interne après ce qui tout monde qui marché on après to ko chango en place pour ba senga financement les lots en Afrique du Sud to tikela ngo bango ba sud africain na gouvernement ba mega reporter na gouvernement sud africain a aider bandicapé wana on va continuer atelier wana ngai na zaka na partie faisabilité ya débit mais partie à continuité. Alors, satisfaction par rapport à l'élan où il a apporté ses cours na ndeko où il a un handicap aussi bien physique que mental donc tu satisfaction à niveau par rapport à 10 par exemple. Na lelo eloko na koloba par rapport à 10 nazana no moi semuke pona ni nazolo ba moi semuke pour ba mboka na biso ya Afrique continuité eloko eza difficile. Okoko yana idée ya malamu ne bandeli mais ce que tikeli bango ngo na continuité na ngweza moi passi ne bandelo ko ba eloko to sali ba apprendre formation ba yebi ko tonga ba yebi ko sala nyoso mais na sima po comme continuité comme yoka une fois bunda pa ba continuer parce que peut-être une incompréhension entre ben intérêt ya baninga na baninga mususu mais côté satisfaction ngana sera toujours satisfait tant on a mettre l'eau en place et ça la kanga sengo mingi ke na longoni muninga moko na lakisi ndenge moko ya na ba oyo bakendaka mingi na losambo ba yebisaka bango mingi ke lakisa ngai ndinga koloba mbisi ke kopesa nga mbisi nalia ngai nazali oyo lakisaka bango ndenge koloba mbisi ke na pesa ye mbisi yalia. Okay. Ouais, satisfaction nga mingi ezalaka ne bandeli ebele mais continuité on a tika rapport et continuer na baninga mususu nde etikala ko beba mingi tout na sengo mingi ya yamba olelo kasi eloko mimio vraiment awa ezalaki yango te ozana masolo oyo olingi to kota na un peu en profondeur alors na ndenge émission na biso oyo ko assister lelo ngada ko leka derrière la caméra on a tout côté un peu en profondeur par rapport à l'expérience nayo par rapport à l'union au sali et surtout bah idée à sika au yozana ngopona Congo et puis pour la mokili à tout à l'heure. Donc voilà de retour derrière ma caméra monsieur Mampong Wabukei tozongi na tokota sikoyo na mozindo ya masolo na biso avec expérience na yo oyo ozali nango na kati ya App Afrique lelo oyo ozali na ba aspiration ya kosala politique mais politique nini oyo yo olingi osala na kati ya Congo oyo eza déjà na ba ya politique ebele. Merci na mutuna na yo ya ko na ndingo tuneleli ngai mais na kolingana zonga wa muke mwasima muke politique oyo eza ebele ezali na sens oyo ngolo bake ba parti politique eza ebele pa politique ezalaka toujours ebele mutu nyonso na vie asalaka politique vie quotidienne na biso eza presque politique mais ba parti politique soki pe eza ebele oyo ya mboka na biso ezozloba te ke esuki wana biso to yete poto sala parti politique biso to ye poto luka to tala na ba parti politique nyonso oyo biso tozana ngona mboka banani bakozala na ba makanisi oyo ezokokana na oyo ya biso mais na ebandeli tozali nanu mwa lingomba moko boye mwa groupe
Tango loba biso. Biso na bino ba nani. Biso tozana mwani ngomba moko boye na bandeko tosanganaka pona to meka ko kanisa ndenge nini tokukoya ko pesa be experience ya moko na kati ya mboka na biso. Yango na lingomba na biso wana to bengaka yango konga luswa. Konga luswa ezali kombo to mipesa. Ezali kombo ya makanisi na biso ya bizaleli na biso ya ndenge tozolinga to salela politique. Mais avant de kota na muzindo que c'est définition ya lisanga na bino mais tu veux na Congo ou na communauté congolaise na diaspora un peu partout ailleurs ba ngomba za ebele o ba réfléchissaka alors lelo oyo na ebité kombo oyo pesi wana bandelango pona ba oyo batolanda biso qu'est-ce qu'il y a justement il y a différent na oyo yo koloba wana na oyo ezalaka déjà bandeko bayebi un peu partout. Omoni na ndenge lobi mangomba ezali ya ndenge na ndenge mais na ndenge mokili ezaleli mutu nyonso soka kanisi seka zwaka makanisi na ye esika moko boye ou makanisi wana uzwaki yango na Cléasi ou makanisi wana azwaki yango na ndaku na bango na batata na ye apesaki na mama na ye ou makanisi wana azwaki yango na ndenge azalaki libanda kosaka na baninga bayaya ya quartier bapesaki makanisi wana. Na oyo ya biso konga lusho ezali ba makanisi o tuzukozwa na kati ya ba mboka na biso na composition ya mboka na biso. Oyebike na mboka na biso tozana biteni mine na mboka na biso. Na biteni o mine ya minene oyo banda bakoko na biso bayebike bangala bazali, ba Kongo bazali, baluba bazali, ba Swahili bazali. Me biso na konga lusho tolobi ngai nazali mungala te me naza mungala. Nga naza mu Congo te naza mu Congo, nga naza mu Luba te mais naza mu Luba, nga naza mu Swahili te naza mu Swahili. Donc wana ndolo bango par rapport ya oyo to bazo to baka oyo dans le Congo itama que les 4 langues nationales. Les 4 langues nationales. Par les 4 langues nationales na biso e ya na bizaleli nango. Lelo to koko kosa te. Soki to moni mwana ya mu Congo to yeba oyo mwana mu Congo. Soki to moni mwana mu Luba to yeba oyo bizaleli bana ba Luba bana bangala bana ba Swahili. Mais biso na Congo luso to zwi bizaleli wana nyoso. To sangisi yango ekomi ezaleli moko ngai lelo lokola nazali boso na bino awa naza mu Swahili nazali muluba nazali mungala pe nazali mu Congo nazali konga lushwa donc tozui na mu Congo tozui ko na mungala tozui nga na muluba tozui lu na Swahili tozui swa nazali konga luswa konga lusho linko lobake lelo makaniso ngai nazolobela bino lelo euti na kati ya biteni wana mine wana ngai na pensaka ko penser na ngai makanisi na ngai nyoso avana fungula mundoko na ngai na yebi naza koloba pona mundeko na ngai ya muluba nazo loba pona ndeko na ngai ya mushwaili nazo loba pona ndeko na ngai ya mungala pe nazo loba pona ndeko na ngai ya mu Congo otumboli ndeko na ngai ya mushwaili otumboli ngai otumboli ndeko na ngai ya muluba otumboli ngai opimeli ndeko na ngai ya muluba biloko kolia opimeli ngai opimeli ya mu Congo opimeli ngai noko makanisi ya konga lushwa avant to loba to panisaka ndengo wana ezali ndenge na biso ya penser kasi sikoyo eza malamu moza konga lusha ndeko tukoloba bozo ko kanisa pona bandeko luba bandeko Congo bandeko Swahili na bandeko Congo mais sikoyo bozo kanisa bango nini eloko nini yango ya sika oyo lelo oyo batu bakopesa attention baloba ke no eloko ezali kwa sika po boza batali bozo te bozo kanisa na tukoloba yango précédemment na eloko oyo biso tuza komema ya sika tolingi tomema modele ya sika ndenge ya kosala politique ya biso oyo ya Congo tozolinga toya nango na Congo il faut eloko ya liboso ezali mabele ya Congo il faut kolakisa mwana ya Congo attachement na ye na mabele na ye ayeba eloko ya liboso oyo eza na mokili na ye oyo ya kokotelemela oyo ya kokokufela oyo ya kokomonela pasi ezali mabele na ye mais mabele wana ezali kaka ya ye moko te ayeba ezali mabele ya ye na voisin oyo aza pembeni na ye ayeba ezali mabele ya ye na ndeko aza liboso na ye na ndeko aza nsima na ye yango na biso politique na biso eza basé na kotache l'homme congolais na mabele na ye omeka kolimbola yango un peu plus clair et puis concrètement konga lusha soki okopesa biso na puisque deux exemples mongo génériques oyo et ko catégoriser konga lusha na façon na ye différent oyo ya lingi abanza pona bolamu ya bana mboka Congo konga lusha ye mabanzo na ye pona molamu ya bana ya Congo
ye alingi kobanza na kati ya oyo etali culture na ye traditionnelle na ye et culture na ye traditionnelle na ye wana alingi asala ngo na évolution na sens ke alongolango place ezalaka kate ke bokoko mais atala ke mokili lelo efungwama makasi mokili ezali ke tozali na makambo ya mindele pe bazali pembeni na biso ba chinois baza pembeni na biso ba mokili na ndenge tolingi kosangisa bokoko na biso tradition na biso na oyo biso toyekoli awe pa ya mundele na oyo biso tomoni na mokili esala sikoyo nzela oyo biso tokolanda donc Kongalushwa aye na oyo etali tradition na biso na oyo mundele apesi biso tosali yango esanga moko poto kende liboso na ba oyo basalaka mathématique mingi tokolobaki Kongalushwa azana 60% ya tradition na 40% ya modèle donc ba penser na ye ya Kongalushwa azako penser na kati ya nzela wana oya kolobake lelo ngai nazali pe citoyen du monde mais na bosa na teke nazali na tradition na ngai nazali na bokoko na ngai nazali na mabele na ngai oyo ba inspiration na ngai ekobanda ruta wana mais empêcher baninga mususu te ba jouir na oyo biso to meka koloba na moment oyo bokoko ezali un peu à la mode na kasi ya communauté congolaise est-ce que ezali pour la satisfaire opinion wana ndepe bino bokoti na nzela wana en disant 60% il y a tradition, 40% il y a modernité, mais c'est un mauvais exemple. Comment est-ce qu'on peut agencer modernité na tradition? Pour nous ça modernité na tradition, ils n'ont pas cité parce que tout vivre en microcolonioso. Biso toza ko lungwa kaka to laksa bino bo fungula kaka mutu na modernité na tradition. Modernité na tradition basangana na bango bandakala. Basangana na bango bandaka nde biso nde tolingi te ko comprendre yango exemple mo concret na kopesa yo net na lingi na loba na ko banda na mabele biso bakoko na biso batikela biso congolais nyonso ndenge azali wana d'origine avant akoma congolais d'origine auta quelque part na quelque part wana ya auta azali na héritage moko bakoko ne batikela kiye mabele batikela kiye mai batikela kiye zamba oyo ba regrouper un nyonso na entité moko babenga ki yango clan donc chaque congolais azali membre ya clan moko oyo clan wana ezali na mabele na Congo ezali na zamba na Congo ezali pe na mai na bango wana na Congo soki tozwi forme wana toya komona ngoke mundele pe na modernité asala forme moko ezali ndenge wana ngana kozonete na mboka na ngai place ngana uti nazali muyanzi na mboka na biso kuna nati na ndobo tozali na mabele na biso tozana ba clan na biso soki na yepa naza mwana ya Gennevilliers na France tozana mabele ya Gennevilliers tozana ba quartier ya Gennevilliers et puis tozana commune na biso soki tolingi to concorder yango to komona ke soki na mboka na nga ba bengi yango clan awa bango ba bengi yango quartier na clan ezako kende neti nzela moko soki na mboka na ngai kuna babengi village ndobo awa na mboka na ngai na lobi village na ngai ezali Gennevilliers nkumbu na ngai ya village au chef coutumier na ngai ya village awa bango babengi ye maire mais c'est le maire donc ni ko lobake modernité na tradition ezalaka na ngona nzela moko ezali siko kaka ko biso Kongalushwa toye ko pesa kaka message ya ko comprendre na batu boninga na mingi te bo kima te bo yebaka eloko oyo bino bozali ko kima ou bien bozali ko banga ou bien bozali ko bunga yango kaka muteza ko mema biso na nzela wana ngai eloko nazana ko yebisa yo ndeko po comprendre que la tradition na biso africaine composition nango ya makambo nango ndenge bazali ko diriger mboka na lelo na oyo to bengi modernité ndenge bazo diriger mboka ezali continuité rupture ezali te ezali eloko moko na uti ko expliquer awa ke na kati ya bamboka ezalaki ba famille na chaque famille bazalaki na chef à famille ba chef à famille wana soki baza au nombre ya 18 familles bakokutana ba yokani babimisi moko na bango akomi chef ya clan na bango wana oyo ya akomi chef ya clan na kati ya village mobimba soki ba clan na clan baza 9 clans chaque chef ya ba clan le bakokutana na démocratie oyo ya bango ndenge ezalaki na époque na bango bazalaki ko voter te bazalaki ko pesa mingi ki bokonzi na mukolo balobi bo biso nyonso tozali 9
toza ba chef ya ba clan 9 yo okomi chef ya village na biso donc a communauté chef ya ba chef ya ba clan mais baza ko benga bango ba chef pamba boyete baza ba porte parole ba nkumu parce que azala ki net arbitre kaka mais ce que tu y arbitre wana zanini na se ya nzete soki bakutani bango 9 basolo li bazui décision bakopesa yende mutako tsala neti a interiner décision et pas na bango opposition ezalaki majorité pe ezalaki mais oyo bako gagner ide na bango gagner bino nyonso majorité na opposition il faut ekufa bino so bosangani po bosalelo to yesko na modernité ndenge moko okokuta na cité neti na Gennevilliers place nga na fandi okomona bandaku ba famille mokoyoka o quartier rouge quartier lit quartier boy mais ba conseiller oyo ba komaka po basala élection ba bimaka na ba quartier wana après moko na bango oyo akoporter kengana kokoma maire ya Gennevilliers aza mwana pe ya Gennevilliers ba ko voter akomi maire ya Gennevilliers yebsanga siko wapi différence entre biso na organisation na biso traditionnelle na bango ça les loromoko parce que tradition pour la biso bimara mingi ba makonga bandambala bambunda bloko mokandengwana c'est un peu pour nous c'est un peu ça la tradition alors na ndengo to ko expliquer yango bon ça paraît un peu clair en même temps flou to kota pe pisina mozindo opesa biso exemple moko concret ya réforme oyo kongalo chingi ko marquer différence avec ce qui s'est fait précédemment dans le moment où la communauté congolaise particulièrement ils ont se posé problème il y a double nationalité que au congolais d'origine au congolais n'importe na épisode les gars qui se toyamba qui ne connaît biso lorsqu'on na pesi yembo de sikazali a peut-être qui peut moi le sait pas côté il y a makambo etali double nationalité on les a promo concret kongalo chaye à l'obini biso to mekai ko raisonner pour na makambo ya double nationalité pour na lobango esalaka nga soni na mawa mingi que to komi na siècle oya 21e siècle toujours discuter makambo ezali na mona mutute ezangi makolo configuration ya République démocratique du Congo ezali ndenge moko te na ba configuration par exemple ya Belgique ou bien ya nini pona lelo Belgique tango asali roi Léopold II asali Congo roi Léopold II asali Congo na 1885 na bandeko na en Allemagne basali Congo mais tango basali Congo wana basali yango euti na mapata te babundi guerre te babomi batu bazalaki wana bayeko tcha batu mususu te bakutaki bayanzi bakutaki baluba bakutaki banande bakutaki ba shelele bakutaki basonge bakutaki ba choko bakutaki ba ekolo na bekolo bazalaki déjà wana kaka na ba configuration tozana ngo lelo bekolo wana bazalaki déjà na kokoloba na ba nationalité na bango soki balobi yaza muluba yaza mu Congo yaza mu Swahili eza ba nationalité bango bazalaki déjà nango roi Léopold II aye asali aye likolo asali alobi bino nyonso bokomi République démocratique du Congo lelo nationalité d'origine oyo mutako loba plutôt Congo belge bon ça les parler comme lelo mais Congo belge na ba Congo nyonso wana ngana zozwa ondo place toza lelo aye ko bakisa Congo yaye likolo to komi na Congo démocratique mais Congo na ye likolo et bomi bateau ba originel ya terre te pour nation Congo lelo ezali fo ezala na terre OK terre wana ezala ki déjà na bateau nango oyo bazala ki net na kokozwa exemple ya nzete na kati ya mai soki Congo wana ezali mai mais nzete o ekoti na kati ata evali 100,000 ans ekotika la kaka nzete donc elikolo bake Congo oyo administration ye likolo azali Congo moko kaka ngana benga ngo eza Congo administratif mais Congo oyo ya mukolo Congo ezali bana oyo bazaki avant 1885 mwana wana atake Chine asali 1000 ans akotika la kokoma chinois ya origine te akozala chinois naturalisé azala boy azali kaka congolais d'origine donc pour ngai ko perdre nationalité ndenge na moni na kati ba constitution pour ngai sala nga mawa que mwana oyo azana originalité na ye na mboka na ye lelo pona komi libanda balobi azui nationalité mususu a perdre nationalité na ye et pona ngeza faux débat biso kongo lusha tozana ba proposition moko simple pour na résoudre problème déjà bonne proposition
Biso proposition de yé nango to lobi ke jamais Congo ya lelo et koko boto la mwana nini nationalité na d'origine. Nationalité d'origine c'est quoi pour nangai? Et qu'on allait ko kamwisa bino, mais ngai nationalité d'origine ezali colotaire. Net muyanzi ya kotikala nanu muyanzi avant akoma Congo ya RDC. Po azalaka muyanzi avant Congo RDC et ya kokambaye. Signifie quoi? Comme Congo RDC et kokota likolo na ye ya ke muyanzi, donc ye originalité na ye kozala muyanzi. Donc pour te juger mwana ya mboka ya RDC lelo, to ko juger na originalité na ye et non na papier na ye administratif azu quelque part. Na kozo exemple ya ndeko nanga polémique foto kende bala moko ya mikolo yo, premier ministre na biso balobi badi bangaye azali belge. Ngana koloba d'accord. Azali belge administrativement. Mais ye azali mwana ya mboka Congo azali muluba originalité na ezali muluba azali nzete oyo balonaki na Belgique ata azali mila na Belgique akotika na jamais kokoma nyama akozongela kaka nzete na ye ya kiluba donc papa na biso wana ndeko na ngai wana pona ngai problème ya débat ya double nationalité ezali te toza ko utiliser pona ko bongisa Congo biso tozolinga ko bongisa ezali Congo oyo ya bokoko na biso oyo ya originalité na biso problème administratif le fait qu'azali belge quand même mais le problème administratif ezo posé bato nyonso bayebi yango ezala na problème te ndazana des problèmes na Congo soki na landi ba enquête bien selon bandeko tovani na ba moratoire ekota pona ba nationalité bacha moratoire pona makamba ba double nationalité. Comme moratoire est en quatre, ou les taux zélato vendent dans boy. Il est grand temps, tout de suite qu'à la décision mon kolobake. Bana nyoso ya Congo oyo bazui nationalité mususu. Bako tika la ko perdre nationalité na bango d'origine et bako garder même tout to fabriquer mon moko boye. Tout to produire to bengo bako garder nationalité de terre. Parce qu'il est aussi vrai que l'origine n'est jamais à Kolongo la origine te. Jamais. Biso to sali simple proposition koloba kezali peut-être administration na biso eza question ba moyen ou bien volonté na yebite mais il est grand temps ba administration na biso et pesa ndingisa na ba ambassade na biso partout ezali et fungola déjà fichier moko ya kopesa bana ya RDC oyo nyonso bazwa ba nationalité ya ba mboka waneza ba carte consulaire lokola ba oyo baza na passeport ya RDC. Donc na kati ya mboka net biso na kati ya France bano nyonso bazwa ba nationalité ya français na bano ba botami awa libanda oyo bano ba yebi ki ngai lelo par exemple ngai na zwa na kata entre parenthèses ngai lelo soki na zongi na Congo ba koyebisa ngai mwana wa muyanzi na bandeko nyonso pe mwana muyanzi wana donc bana nango pe ba botami awa na poto bazali bana bayanzi ba changer nationalité baza bana bayanzi donc na lobi ke lelo na ba ambassade na biso ko proposition to ko senga ya réforme ko zala ke bana wana nyonso ba ko pesa mo ba carte consulaire oyo parlement et ko voter loi moko kuna pour permettre que congolais nyonso né en étranger ou oyo za naturalisé en étranger a ko zala na carte consulaire na ye oyo ko pesa ye droit ya terre na ye Congo ba oyo pe baza na bazui nationalité te baza ba ozape na ba carte consulaire et ko permettre biso to zala bon moko. Donc biso faut réforme tozo ko senga to lingi réforme ya ndengwana congolais oyo za na étranger azala za na passeport ya bapa ya wana mais il faut la peine carte consulaire na biso ya mboka zo identifié comme originaire na ye ezali terre na ye ezali na RDC ezali selon congolais choisir que de comprendre bien et ça selon congolais ya ko mélanger modernité na tradition voilà on garde notre tradition par rapport à notre affiliation à nos terres voilà et puis ba carte consulaire na côté moko tout à fait administratif pour que les deux soient balancés voilà comme ça nga lelo soki na lobi lelo pona clair na ko kota te na avion na passeport na ngai kaka ya ba français ou bien ya ba chinois ou bien passeport ya ba américain na kende na Congo kuna après soki na komi na Congo na binga za mwana mboka na zabo et comme conflit non il faut l'air na za ko vana na poto na yebi ke mboka na ngai elongwanga na motema te mboka nanga elongwanga na makila te parce que mboka nanga e reconnaître nga administrativement nazali na carte consulaire oyo ezoko permettre nga na kozonga na Congo lokola congolais nyonso azongi na mboka na mwana azongi pa ya mama na ye wana ezali na sangisi biloko mibale na tango na tradition na biso ngai naza lié éternellement et définitivement et tant que mort ou vivant na mabele na ngai Congo
naza lié wana na bokoko na kimundele na lingi peto na ki tradition moderne na lingi peto lié yango administrativement même naza na passeport chinois naza na passeport belge mais ba Congo apesanga carte moko consulaire oyo sala neti carte d'identité na ngai ya mabele ya mboka na ngai tokovanda administration pour discuter yango. Alors naza mutuna mususu na tuna bolidi ke bino bozali ko ngalusha. Donc, c'est-à-dire que les 4 langues nationales sont reconnues au jour d'aujourd'hui administrativement au Congo. C'est quoi la effectivité nango est-ce que la langue moko selon réforme oyo kongalusha ma organisation na bino linga en place. Est-ce que il favoriser la langue moko au détriment de l'autre ou bien congolais nyoso et à lobby bien les lois na obligation ou azana opportunité pour loba ba langue nyoso mine oyo wana. Ngai moya ko na kati ya famille soki komi bocha moya ko favoriser moninga mingi ebomaka famille ngana bazi na famille ba lesaka les choses couler okomona ke soko zana bana no zana moko alinga ko sukula basani mingi c'est pas la peine otinda pe baninga ka basukula lokola epoza obina ye ngana bazi na Congo na biso tozana moi chance o ba kwa na chance ke nzamba pesa biso ba minoko ebele minoko les ba richesse eza culture mobimba ya mboka na lelo ndenge tozali boye tokoko wanga na te soki tozu pourcentage ya peuple congolais pour tozana statistique exactité mais toujours pesa ka ba pourcentage estimation moko boye soki lelo toza 80 millions d'habitants na Congo ou 70 peu importe oko remarquer que na Congo moi 70% ou 65% balobaka lingala par exemple bayebi lingala Romona pekaka exactement peut la majorité moko boye pe na nombre wana pekaka balobaka Swahili. Elingo lobanini. Elingo loba ba langue wana mibale ezwa moi neti avance moko boye ya kotambola ekenda neti moi liboso. Mais chiluba pe azana sima kikongo pe azana sima munu kutuba. Elingo loba te ke to permettre baninga mengana souhait ya réforme siko ya Kongalusha ezali boye. Na Kongalusha to linga mwana nyonso tant que c'est sa école primaire naie, azana na capacité à koloba au moins 2 langues couramment ya Congo. Voilà pour la Congo ya lobby bana ya lobby. Bana ya lobby. Ya lelo siko pe olobela ngo ba tout ça na biso nini. Bana na biso neti ya lelo soko tali mingi bazana koloba lingala. Tokotika lingala e pusana na ba minoko ya bapaya o eza pembeni na bango. Donc bana na biso ya lelo tokotika bango na ba minoko bapaya na lingala ndenge ezada kokende na Swahili ba chiluba na kikongo elanda na sima mais ezali kopekisa te ke mwana soka koti na classe na komi na kati ya classe soki classe ona balobaka lingala ba chiluba na Swahili na nini e cause la ba langue moko choisi ba kopesa bango proposition ba lui par exemple awa na école oyo biso to lotangisaka langue principale Swahili mais lingala ezali langue secondaire oyo tozoko proposer bana ba ko choisir ba langue na bango ndenge to mona ka bana biso ba choisir ba langue secondaire le bien ngana ko sala lingala na Swahili ou bien ngana ko sala lingala na chiluba ou ngana ko sala lingala na kikongo ngana ko sala na nini na langue mususu pembeni nango. Alors mutuna dikolo ya mutuna oyo lelo oyo Kongalusha na bandi eza pour répéter que tout en la partie où tout la mondialisation. Maintenant quel aura le rôle ou et si Kanini te fait ça na langue ou aussi étrangère parce que ça c'est important congolais africains to bimité par tout le baramino comme tout voilà pe ya ba tout ngai na mutuna no ba langue wana to ko boka ngote eza ba langue moko eza ba ki lelo c'est que ça ranga mutuno na expérience na zanango ngana mona ka ba Nigérien par exemple alors on a Nigeria ya ouais ko sa université na France aloba ta momro ya français te mais on a une année après 2 ans après aloba français couramment il ko loba nini ko apprendre langue étrangère les a problème ya ko imposer moninga langue na yote to ko apprendre langue étrangère na n'importe quel moment ya vie mais na lingi bana ya Congo bazala na e bandeli ya ba vie na bango bazala ko apprendre ba langue maternelle na bango bazana base solide après ba langue wana ngai selonga na ngaki na kota na niveau ya secondaire na niveau ya secondaire tokocha comme tozana collaboration déjà na France tokocha France et kozala langue acquis après to fongoli ba langue pe mususu bana il faut passer la choix ya langue étrangère ba lingota selon programme na ye na projet na ye à venir
Ce qui mwana wana alingi asala choix ya koyekola par exemple langue secondaire anglais, boko fongola na langue secondaire anglais, mais comme obligation te que mwana na biso ya Congo pona koma soki ndenge nini na vie na ye fo yekola ka munoko bapaya te. Il faut biso politiquement to pesa mutu moyen ya ko vivre de zéro tango abotamiti tango kokufa na kati ya langue na ye. Tozo créer des espaces moko ko permettre ye azalana nyonso na langue na ye. Mais ba langue étrangère to ko fungolango à partir ya ba secondaire. À partir de secondaire to fungolinde ba langue étrangère. Alors Congo Lusha. Lelo oyo Congo ezana problème moko makasi. Oyo to tipo décortiquer en premier ndepandeli awa si sikoyo ezali ba réforme sur ba point moko eza ko sala nunu. Mais Congo lelo oyo de manière administrative, de manière même je dirais tribal, et ça c'est un problème moko makasi, conflit moko za makasi. Parce que d'une part, il y en a qui considèrent que Congo lelo ezali occupé. Il y a des sous-occupations, il y a des forces étrangères qui ont élire domicile à Congo. Bon, Moussous bazolo ba que Congo ezali une crise politique, il faut résoudre. Parce que Congo Lusha, il y a l'obinini. Est-ce que ce que vous avez une crise politique, solution n'est pas apportée, ce que vous avez une occupation, solution n'est Congo Lusha, elle a dit qu'on préconise. Au moni na ndenge ya crise politique, occupation, et ça ba difficulté ya ba pays belé dans le monde. Congo Lusha a banzi ke likambo ezozala na kati ya Congo. Et le Congolais zali ba Congolais ba meka comprendre makambo wana nyonso ame. Soki yo lobi lelo za na occupation za na crise politique, eza na Congo za na crise ya nzala. Congo za na crise ya ba maladi, Congo za na crise ya bosoto, salité. Congo za na ba crise, eza ba crise munene wana ndeko nanga. Eza ba conséquences peut-être. Mais conséquences na nyonso, omoni guerre koko za na mboka, to mona ba mboka mususu lelo na ko jo exemple neti ya Liban. Liban omona ba na guerre na nord mais na sud baza propre, na sud bazo tonga Liban. To moni Iran fani na ba guerre belo mo kuma na Iran za propre ko leka Congo. Donc ngai soki na obenga bwana za ba problème politique eza problème. Mais la politique a problème, il y a Congo, il y a politique, il y a volonté, il y a bateau, il y a problème. C'est-à-dire qu'entre nous les Congolais, tu choisir notre ligne, moko oyo biso to koko Hollanda, biso nyoso ba Congolais nanu, que o ezanete beaucoup fait les Congolais, selon disons les Congolais, les Congolais administrativement parlant ou Congolais, il y a les deux pôles administratifs et traditionnels. Nazo le les deux Congolais. Dans le Congolais administratif, dans le Congolais d'origine. Parce que, bisoto le barake, lelo, ce qui est problème est quoi inanda pour nabino, vous êtes obligé, même à toi sur le laganande de Gonayote, vous coûtez un nanda pour nous résoudre le problème yanda quoi. Donc, ils ont posé un dialogue. Mais dialogue wana, mingi, na beaucoup qu'on a vu sur mon tour, nous avons ça la dialogue te. Dialogue est qui réservé déjà na bateau déjà, ba choisir ça bango pour na basa la dialogue, ba kamba baninga na bango. C'est quoi une version un dialogue moderne et puis tradition, il faut ressembler à quoi? Na version moderne yango tozana ngo lelo, ezali force. Eza ba force mutu fe bunda, ba idée te. Pas force d'idée ezali na force ya nzoto. Mais ba dialogue moderne ngana mo mona ezali force ya nzoto mutu bunda ka mingi. Parce que bateau mingi o bazana makanisi ya malamu pona koloba pona makambo mboka bazo tenir bango compte te. Bazo tenir kaka bateau bazana makasi. Oyo ke lelo ya koloba ngana ko bimisa bateau bele bako panza. Musalo bien ngana ko beta bino masasi bako sala boy. Bango nde bazo luka bakutsa bango dialogue. Wala za dialogue ya modernité ya bapaya bayaka nango. Maintenant ba dialogue na biso ba mikonzi ya ba entité na biso traditionnelle. Il faut participer dans le dialogue. Il y a une influence dans le quartier. Il faut pas dans le dialogue na biso. Parce que bangonde bazali na moins influence na koyebisa bandeko na mingota la ligne de conduite biso futozo yango. Problème ya Congo c'est un problème politicien. Ce qui va politicien ya Congo lelo ba jui décision lelo ke ba bongisa mboka ba ken na liboso e ko bonga ba ken na liboso. Donc, ça manque à volonté. Manque à volonté, il y a des politiciens congolais. Dû à l'occupation, juste dû à mauvaise foi. Nous sommes une mauvaise foi, manque à volonté. Parce que ça n'a pas intérêt personnel ou ça n'a pas intérêt collectif. Alors,
aujourd'hui le dialogue, donc le dialogue qu'on a favorable il y a dialogue, oui. Parce que ce qui tout à l'heure là tout le la inclusivité et dialogue, c'est seulement la majorité au présidentielle na rassemblement ou na G7. Il y a aussi des entités où ngai naza ko benga ngo nga naza ko benga ngo dialogue inclusivité des forces nga na benga ngo dialogue inclusivité des forces balobi dialogue ya bato ya makasi mais na bato ya bongo te nga na lingi dialogue ya bato ya bongo ya Congo bato oyo baza na bongo ya Congo basala dialogue mais bato ya makasi basala dialogue bato oyo bapozaka problème soki botindi bango baloba basa na solution déjà bato wana pour solution eza makasi na bango bakolukaka babunda tokomoke na suka tokozongela na bandi bamission tokosala ebele ou tokokota en profondeur par rapport ya makambo bachef coutumier parce que côté wana administration ya sika oyo na ya kala tozalaki nango lelo ezokoka kose marier permanente alors comme kongalusha na comme pilier ya pensée na ye mélanger 60% il y a tradition, 40% il y a modernité. On peut expliquer comment est-ce qu'on peut agencer les deux pouvoirs, aussi bien coutumiers que le pouvoir moderne et administratif et tout ça, c'est que nous connaissons. Alors, on a évité, na Congo, comme la vision congolaise, tout le monde a plus de 400 ou plus de 500 ethnies. Est-ce que les alliés comédie ça la radio est-ce qu'ils allaient vraiment 500 le nombre vraiment 500 parce que ce que liste on est alaka est-ce que yo za un peu proche là-bas information là pour aider les autres comprendre yango nga personnellement likambo wana na nzokolo bango lelo na zolo betange kongalushwa na kikongalushwa na ngai nazana banketo ngai moko kongalushwa na sali o peto bandeko basala ethnie dialecte boye ebele na yebite ndenge nini bango ba chiffra poto koma na ba nombre wana ebele ngai na tuna ka mutuna moko epa ya batu ebele lelo na nazozwa na province na nga na bandundu okomona o ngai nazali mumputo o ngai naza muyanzi o ngai nazali mumbunda o ngai naza mudinga mais soko zui batu wana mine nazui kaka wana na ko tanga ebele ovandisi bango yepsi bango ba solola okomona mudinga zoloba na kidinga muyanza zoloba na kiyanzi mumbunda zoloba na kimbunda baza koyokana moko azoloba munoko ya muninga te mais oyo azoloba ya ye wana azoloba ya ye soko balobi lelo na Congo tozana 460 dialectes déjà soki 4 bazoloba oyo alobi ya ye ayoki oyo alobi ya ye alobi oyo yebi ya ye alobi omoni te ke déjà bobomi ba dialecte ebele soko ke na Bazaïre ke na Bandundu oke pa na Équateur okomona ke ba langue okomona oyo nyonso muninga azoloba na langue na ye muninga azoloba azoyoka ye baboma basakata okomona soki azoloba oyo azoloba na oyo abazo koyokana jamais koyoka musakata sololi na muboma basololi ke bango mibale balobaki munoko moko te yo za kuna ndenge ovani ono zoloba kiboma ngana zoloba kisakata mais tozoyokana malamu. Donc, ce qui veut dire ce qui n'a chiffre wana biso na congolais de lobi faut vérifier yango soki lelo tozui chance ya kosolola kovana na position kitoko commission ya liboso tokotia yango wana pour éclaircir bana ya mboka que chiffre wana biso to tiango entre parenthèses na pesi mungongo na ngai na oyo eloba lumumba ke l'histoire ya Congo ekozala écrit par les Congolais. Alors na bandi tosuki wana tokutandi mbala sima na kati ya émission na biso derrière ma caméra. Vous aussi, vous souhaitez faire partie de nos invités, prière de nous contacter au 07 58 81 73 26 ou inbox sur notre compte Facebook Bobisso Media ou par mail à bobisomedia@yahoo.com.